Bosa ebele liboso ya itendo eke po na kolanda magazine chrétienne na bino ya Lingala ya mokona lelo tozali kofongola yango na lolenge oyo. Ba chaîne de prière ya chaque jeudi ezongi na mangembo mimoza elongo na ancien Nelson Malutu. Kasi po na jeudi oyo ndeko na ngai kozanga te pamba te ekozala lisusu somo. Chaîne de prière ya ba mama chaque lundi na mangembo bet perette ezaka kase kokoba kasi pona mikolo oyo ba papa pe bazali koya bolanda yango lolenge nini elekala ki pona lundi oyo tikoleka elongo na ndeko Francis Matondo pona compte ya magazine chrétienne na biso ya Lingala. Ezaka kakokoba chaque lundi na mangembo bet perette chaîne de prière ya ba maman kasi pona lundi oyo ezalaki lisusu somo ba maman bazalaki lisusu wana ebele penza pona ba mabondeli ya kafu kasi ba maman batalisaki pe nini oyo nzamba za kosalela bango na nzela ya matatoli na boyende ba maman bazangisaki maloba te na lekara de fois na mona raba prière à makasi esala ma ao avant la banda okende na bandal na mangembo o bandal à un moment donné na kata ki na banda okende soute siko petite sœur ayaki awa era beti lisolo nde tikenga pe yango lelo pe na ye toyaka ka kotoka ngolu chaque fois to priya déjà awa to de bana tata to kokoka tete lundi oyo mo mfya biso makambo dele fongola ba semaine toya atotiki o ezaki obstacle o ezaki kilo toye totoki ya pepele to bimina ya mingi ya koloba o aza kovana na ndako olekisa era pamba ngai na kendaka wenze chaque lundi na poma mukolo wana eza uniquement pona koluka Yesu wana po oyo azosalela ngai ezoleka même entendement na ngai oyo na memi na loboka akoko na ngai mama na ye mukolo akende kobota mama ke obota mwana bayebisa mo ndenge okoti okobima te ngai nazoyebisa bamoni nzambe wana oyo kaka bandai koyebiso na mama doke okobota mwana wana abota mwana ngana otale babi lokola ke ya kobima te ngai bianga ya kobima kaka déclaration na ba déclaraki ya ngai lokola koti pe ya kobima vraiment abota bien makamnyo seleki malamu nde na pambola nebi te loko epekisa ngai ye koteka mbongo na kozwa soki na vanditi 12 heures ekoki na ko rejoindre bango na koteka po bombeni nga oya ngai vraiment témoignage oui na kati ya témoignage tolobelaka sur l'origine bisika touta et quand on parle de l'origine na ba origine biso makambo esalama ebele o tozalaka ignorante mais par l'aide et la grâce de Dieu tant ba témoignage ya ba origine ezoleka bato bazalaki peut-être inconsciente par rapport à ba origine na bango ba comment ozwa conscience c'est ce qui fait que fou la ba maman ezoya ebele chaque temps. Oui, na eko sala mbela na mama moko zana ndako ozolala na bengisi ya kana mangembo bet perette na makanza 62 na direction ya Shaba na Gambela toponi église était quelle que soit église oyo zanango to bengisi yaka et les dieux de notre père Espérance Mbakadi aza au rendez-vous et na rassurer maman moko que le temps de miracle n'est pas encore passé. Pasteur Blandine Teka yepe azangaki malobate eloko ezopousse bamama babakama bakontinue koya ezali ndenge tozoyambela bango toponaka bato akoyamba te ozala koko ozala pauvre navandaka na kiti napesaka mutu temps aloba quel que soit niveau na ye premièrement c'est ça et deuxième chose nzamba mbakadi azawa po soki bato bakoya po nzamba aza soki nzamba aza te bakoya te soki bamama bazoya bazoza toujours motivé bazo se multiplier c'est-à-dire nzamba mbakadi il agit encore aza awazo sala kaka bino mo boyoki ba témoignage nazala commentaire opesa te ba témoignage eleki tokati poto sisi ba témoignage de nzamba zo sala bazoka ba témoignage o bazoyoka ezopesa bango elikia soki mwana mwasi oyo a témoigner que mwana ne ake poto soki mama oyo a témoigner azalaki na 8 ans ndenge boyoki mama na témoigner 8 ans stérilité abotaka te abandaki kosambela quelque part babetele lisolo awa aye koya tanga bandi koya bakutanisi ye na ngato bandi kosambela mokolo mosusu abandi koyoka nso tobiete mobali alobi sala test ya grossesse ake kosala test ya grossesse après 8 ans akangama te azwa zemi te ye akangamaka te 8 ans wana bavanda na mobali azwaka zemi te mais nzamba hotel oyo ya mbakadi oyo tobelelaka oteka bangaka zemi ekotaka te ekoti sikoyo bato bayoki
bato bazomona bato baroya tendeni baroya parce que témoignage ezali le Dieu de Mbakadi agit encore. Bon nayebi te nazobenga papa nyonso oza na ndako ozolanda ngai oza na baproblème oli okufa na kati ya ndako ovanda na kati ya ndako na basusi te yaka nano yaka jeudi de 8h à 11h prière ezotoka wa matatoli ezosalama mwa eza te nabengi bapapa kozala kilo te bato bazoloba ke ote kuna ezalaka basi te mibali bayaka même lelo lendi bapapa baboyi makambo bapapa bakomoya omoni bapapa libanda ti na nsima balka kuna bapapa plein donc bapapa baokipe susu te ke o eza makambo bamama la lendi ekipe te jeune garçon oza na ndako papa omoni ke oza lelo ka osala te wani oya lendi te yaka na yo mpo bapapa baoya epuis bazotémoigne bayaki na mamaladi na nzoto babiki bao bayaki basaki baavc bazosimba bango awa namoni bapapa na bakomi kotambola. Alors le Dieu de Mbakadi agit encore. Eba papa na boyende bino pe boyoki lolenge nini pasteur Blandine te kalobi kotikala na ndako te mokolo ya jeudi to pe mokolo ya lundi pamba te nzambe aza na posa na biso bonso. Prière ya bamama elekanaki bongo mokolo ya mercredi na mangembo banda lungwa kasi bolanda lolenge nini pasteur Véronique Mbombo alobi na tina na yango na elobeli ya Nathalie Atatama. Soirée à l'élo, c'était quoi? C'était pour assainir les sources. Assainir les sources. Bisoto zui sikoyo na ndenge ya côté ya bamama. Côté ya bamama, il y a les mariages na kati ya mabala, les mariages au côté na libala, c'est bon. Et nous avons tiré les thèmes dans 2 Rois 2. 2 Rois 2, 19, là où le peuple de Jéricho, ils sont allés chez l'homme de Dieu, Élisée, pour lui dire que le pays est bon, mais les eaux sont mauvaises. Alors, l'homme de Dieu a demandé du sel. Ils sont allés avec le sel pour aller assainir les sources. Alors, soirée à l'élo, on a appelé les mamans, c'est pour que nous puissions prier aussi pour les sources, assainir nos sources. Il y a beaucoup de problèmes, ils ont c'est besoin d'un mariage, d'un couple, d'un foyer, beaucoup de choses. Et outils, dans source, outils, dans place, kala. Bon, alors nous avons dit, il faut tout kende, tout semble, la source n'a pas besoin. Alors nous allons auprès de Dieu pour aller demander, pour assainir, pour ma kambouana ezonga kalisusuté. Parce que quelqu'un qui a déclaré des choses il y a des années, il a déclaré des choses dans Denga Mabé, famille Oyo, Atubako Bongate. Il a déclaré là c'est combien d'années. Mais ma kambouana ils ont continué kaka. Nous sommes venus aujourd'hui pour Bouka Babilo Kwana. Babilo Kwana, et puis comme nous sommes des mamans, on a vu ce qui arrive dans nos foyers, dans nos couples. Il y a des couples, tu es dans un bon mariage est bien, mais au côté, au fond, dans ma cambo, ça ne va pas. Tu peux être officiellement comme ça, on regardait que c'est bon. Mais ce que tu n'as qu'à ma cambo, les choses sont déjà abîmées. Le séjour est déjà abîmé. Alors on te dit, il faut que ne pas nzambe, tout bon de ne pas nzambe, à révéler biso. Et puis nous avons prié pour renverser les hôtels. Et donc c'était vraiment l'essence vraiment de la soirée d'aujourd'hui. Bosala kibili liboso etando kepo na kolanda magazine chrétien na bino ya lingala ya mokona lelo topesi bino mbote pe tolobi ete kimia na nkolo eza na bino bisika banso ezomi bino tokutani bongo na mikolo mizali koya.